Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene. Papi Gene tolobe la vie. Yo suis sauté par Nazaraka moninga na yote ngai se beniko popo lipo kuluti ya baleki Nazaraka moninga na yote pe na kotika la kozala moninga na yote Papi Gene tolobe la vie Mister Siatoul Nazalaka moninga na yote Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga Papi Gene tolobe la vie. Ambro Jenny, Papi Gene, Nazara moninga na yote, Papi Gene. Nazara moninga na yote, Papi Gene. C'est impérateur de Modogo Jaffa qui fait des Finchman. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que Nazara moninga na yote? Est-ce que Nazara moninga na yote? Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. Je suis pas ton ami. Papi Gene tolobe la vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi Gene tolobe la vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi Gene tolobe la vie. Nazalaka moninga na yote. 4 fois prêtre Washington grand pays. Papi Gene tolobe la vie. Papi Gene tolobe la vie. Solas Kantus Papi Gene Moniango, José de Londres Sida Bilele, Nazalaka moninga na yote, Papi Gene. Moi je suis pas ton ami, hein. Voilà, moninga no te dit. Bayuma, on a 1 euro la poche, on bêta masola 1000 euros. Que badi. Nazalaka moninga na yote. Papi Gene yo ebite, azalaka moninga na bisote. WS Production, Willy Sionga. WS Production, Willy Sionga. L'émission Tolobela, Vérité de Papi Gene, qui interviewe le messager Proverbe 30 du Dieu forme dans sa résidence à Manchester, Mongaliema. Didier Forme est à cœur ouvert avec Papi Gene Tolobela Vérité. L'émission à l'élo, Didier Forme a répondre à ma question nyonso sur suite et fin. Pourquoi basi yaba mongo bazali basi alimbele tokoyi ko bala bangote pour ba salama pour na libala te. À moins qu'il y ait une délivrance ayamba Yesu nde okoyi ko Zoye na libala. Didier Forme, on dirait qu'il y a Manchester, na résidence naye, il y a Mongalema, ko l'Ouest. Tout là, interview. Ouais, Papi Gene, shalom, et certes, Nabil à travers le monde, vous allez bon, on dirait qu'il y a Mongalema, na résidence, il y a Proverbe 30 Didier Forme. Prêtre nane au Saranate na Manchester ici quand rapi toujours cette émission à l'élo. Alors au tout n'a qu'une impression sur ndenge communauté tout est d'accord si ndenge batnous sur se planer dans défendre bango et sur ndenge na bundi pour être police à l'andela ba yuma na ba mendre o bazoli ba mbongo ya matanga na communauté bon impression ngai un pasteur doit être au milieu du village. Un pasteur, Moussa n'est en église, mais Moussa n'est pas senti présence dans la communauté. Jésus Christ, mon conzinabiso, avec très vivant, avec vraiment dans la communauté, avec quatre membres de la communauté, avec pourquoi il s'appelle ça ordre. Sur autant dans Matthieu 23, dans 13, dans 18, au monde a un pour la pharisien. Nous avons un pasteur, il y a un kimia, il y a un stopper les dans la communauté, il y a un fondement dans la police, et il y a un deal là-bas. Nous avons un record, donc criminel record,
so ezali mpona criminel record te nakokitela bato moko na moko ya domicile tobetani mpe parce que nga nde na boye na Manchester ya moto atika kobunda nanga te c'est vrai nayebana naza star bato bele baluka koyeba na nsima na nga kokosa makambo tu etu mais motu moko atika kobunda nanga te et garçon apanzaki sango abetaki nga nazozele awuti kozwa te na baélection na Kinshasa azoya nga mona koprovoke na koluka me esika toke ete pa wakanda na restaurant biso mibale nga na ye bakangi porte ntabenga mbila te totala soka obetanga epuis na koyede natindike na boloko parce que ataka ngai na reponda ye te na limbisa ye mais apanzi sango kabetanga alors awa nazodefie bato parce que na place bandoki baali na place bamiyi baali faut aussi na bango nde mwana voilà Papi Gen na question na liboso proverbe 30 aza toujours aimé toujours accepté toujours nde mwana na question mosusu oyo tuni Ndrino Ndrino azali master Ndrino mokonzi aza na Anvers dernière fois tokutanaki nde na Anvers ezalaki na 2017 je crois nautaka Paris na l'équipe à Anvers na yeso basuke so ezalaki na 2013 ou bien 2016 na 17 na so basuke mais c'est un ami tous une expérience commune na ye touta Berlin Munich Rosenheim tout va na ndak moko 4 ans lelo aza na Liège ayebi ke nga na kosala te et puis problème na nga makasi ya nini Didier Forme azali lokola moto babengaka Rambo donc soki na bandi likambo soki na nazwi victoire te na tika te nga soki na bandi likambo na yo ti na kozwa victoire nde na tiki yo soki nazwi victoire te na tika na nga te yango nazosenga na bato vraiment botumbola nga te po yo kolemba menga na otika te ti tokosila na yo nayebi te Papi Gen première réaction na nga yango wana merci mingi nazozela deuxième suite ouais Papi Gen na question ya mibale otuni ouais Ben Lobobo c'est un ami c'est un frère na félicité mosala no surtout azosala na Paris surtout fainéant zéro eza mosala kitoko akoba nango nayebi ke c'est encouragé et a continuer nde mwana ozala bien olobi ete alobi ke a félicité mosala na osala na communauté pe akebisi bato nyonso tu oyo bazobundisa ngai ayebisi bango ke na Rambo c'est vrai nga na Rambo nga na gangi ya film na mutu na resisa na bien le bobo aza mutu avanda na nga na rectifier fois passé na vaki na 86 non ezaki na 96 l'air na kitaki kin place na raka président Wenge El Paris passé soki boyebi te bato bele bayeba te Didier Forme nde mutu akendaki kotia Marie-Paul Poua King Kester atindaka nga natia Marie-Paul Poua po to diminuer Wenge bana Wenge bayebi Richard Wabarik la yebi Manga Chante yebi depuis tu yebi Savané yebi et puis JDT Moudopoué yebi apport na ngana mo Marie-Paul parce que ngam nazaro futa instrument et pas mongo ngam nazaro louer instrument na 1 2 3 pour Wenge El Paris et répéter là pe nazaro futa na Marie-Paul hôtel na Funa donc Hermo soki mbongo yate yena Zulu 21 bayola le pa na lemba na okozizi donc na sala musala ebele bayebi batebele bayebi te me bayebi bango ngwana donc naza Rambo na bundaka nga moko naza na tina mutu akotela nga te donc mutu na nga Ben Lobobo aza témoin aza koya na répétition ya Wenge El Paris na 1 2 3 et pas Mongo je salue Mongo avec na confiance na nga des fois na ki na mbongo te mais na kotie litoi abimisi l'instrument to répéter na kofuta esima et na principe merci na bana njili nyonso parce que bana njili à l'époque ba comment ko joua bilamba ba ko soutenir nga parce que biso tu bana chango ba zo zo na le seul moi na chango na uta na masina na ke na bandal na zu hôtel pour na détruire Wenge pe na pesa mpivo to pouvoir na Marie-Paul to sala ngona wakini ba tevele ba evident Ben Lobobo ayebi à la témoin on variété samedi soir il y a Maman Ngebi à Wenge El Paris et Zaki na 2000 na 1996 je crois 1996 va présenter biso to Hotel Paris wana ngai na ba Eric Kenzo na beta vraiment ba Gadieli ba Dianeli donc Zaki danser Zaki
Voilà, je crois j'avais 28 ans, on a qui trop jeune, trop beau, Kelly, tout Zakaria, il y a qui avec Bakaloji, donc il y a qui dansait, tout représentant qui forme une époque, il y a qui ndengwana. Donc, Papi Gen a été sur le CPI, la réponse wana. Réponse sous question sous Ali. Question sous Ali, Marquis les quartiers, à Paris, à Sengi, Lukola, Mabena, à Sangani, Namandoki à Manchester, pour passer ça. Madame Nayo, mère Palais, mère Gamma Gastar, touche. Pourquoi Olympicité na place aux Azwali Papou? Au bébé Simon Mingi, proverbe Olobini. Le papi gagne, où est la question yo retourna? Yo enregistré la réponse nanga. Bon, Marquis les quartiers, Zali Baningo, tout va en Allemagne. Il va très bien, et tout va dans le temps, plus de 34 ans de l'eau. Conseil à Pessingaï, Nayoki Ango, mais pour le moment, réponse Nangé Ali, ce qui est écrit, est écrit. Moutou na moutou, il faut vivre, et à fouta, oyoye, alonaki. Marquis les quartiers, à Paris, Pessa Madame Mote, Tokuta Nanamoa, il y a août, ça va tourner dans un Bordeaux, Paris, Liège, Anvers, Oye Komama, et c'est Komama. Merci. No comment. Dans d'autres espace pour Kata, Papi Gen. Question dans la tête, yo retourne à répondre. Richard Massanga, à Liège, à l'objet Didier Forme, grand prêtre, Master Nanga Bomwana, Yazana Kombo 21, Bissona Kombo 22, na Lemba 9. Manchester, Didier Forme, faut que Manchester est tourné dans Mendre na Bayuma. Alors, le col à Bazo Bundisa, Okayote, Yaka non à Liège, Yaka Koto, Yaka Pema. Kote ba momi ba lela yo danser bima kuna master nanga. Zwa siko réponse nanga. Li changi masanga mwana lemba nef awa na profiter ko pesa mali dimbote mamile bambote petit nangai bana lemba nyosto na ko pesa Jerry Muzadi mbote nazoke pesa Anakel mbote, Mimisi ala mbote, bana lemba tout, Didi Ngungu mbote do, bana lemba tout, otokola ensemble na pesa mbote. Alors Richard Massanga, aga mona lemba za voisin nanga, tozakola lesika moko, na genda boswaye bakota Tchécoslovaquie, na mema na Bundes, et puis les lois za hollandais. Ndemo lobi kena bima Manchester pour bando kibali, un serviteur de Dieu à Kimaka et Bengelinité. J'ai un ministère, j'ai un endroit, j'ai un message. Dieu m'a envoyé à Manchester pour purifier Bandoki, pour sila la Bandoki, pour biko la bango, pour beta fimbu. Na mois d'août, nous en Liège, tu recoutes un tour solo là, mais na kokima Manchester, te pour tina onza batindela yango. Bible le lobby, basa nanzambe ba la persécuté, j'ai été persécuté. Ba obundila ba yoki ba audio basala ki complot ba détruire foyer nanga mais ba longi ngate parce que naza plus que vainqueur ce qu'on a OK na ba système filmo le la vie Papi Gen est très suspect question autotine de langa naza na open na portable à mutango akomela kinga awa na boy tout en Congo abi proverbe de please talelanga likambo oyo mwasi nanga abwa kisinga nganda aza mongo abengisi ngai abengani singa na palais mais un mois après abengi nga pona futela e courant na mai oyo ngai na sokolité pe courant onga na salélité na charger ta fonte et comme kindokité proverbe talelanga message yango ozomona akomi yango ozomona akomi donc Papi Gen ndeko oyo na ro FC boy qui aime bien châtie bien. Pas de pitié pour les salopards. Yomoko commis bien que au saleli maïté, au chargé à ta fonte, moi si wana a bengani on andako, a futa la charge na e, ba futa rabana na mboko, mbongo azwara bana,
afuta courant, afuta gaz, afuta nyon surtout. Ne te mêle pas de ça, continue vina yo. Namboko basi ba ezai belé batula, okuta na mwasi mususu, wa yebi valeur à mobile. Lokola yebi valeur à mobile te soutaye ki chondro. Bengana ye, kufuta te. Pas de pitié pour les salopards. Papi Gen, je crois aux 8 réponses. Question mususu yango yo, Jonathan là. Ouais, Papi Gen o ucho tu nangai proverbe tem ya lelo to lobela nini. Ouais, Papi Gen to lobela vie bande ko batali mbote. Na pesi mbote na Lopez Sambi na Manchester, na pesi mbote bongo na Papi Tawaba, na pesi mbote bongo na Patrick Lomanje, Titi Miyake, Titi Songo, très fort, moi nanga liboso, na pesi mbote na ba master surtout à Manchester, DiCaprio na mwasina MG, Vincent de Paul na mwasina e, donc bino surtout ba master Manchester. En tout cas, mbote, na bosanité, Guy Bocha Molongo, toujours fort na madame, mbote, ba bisou pe bonne année. Alors, tuninga a olobi proverbe, thème et zanine. Bon, avant na kota na thème na biso alelo, po thème ya lagi ke, moi si a mongo, aza bien pour na limbele, aza bien pour na kobala te. Donc moi si a mongo, naza contre ba mongo te, naza pe kosa la discrimination te, mais tant que leader d'opinion, bato belé ba komela ranga, bato belé ba lobela ranga, bato belé ba tuna ba question, namoko na bala basi a mongo mibali. 20 dernières années na passé on a basi a ba mongo. Donc moi si ça fait 20 ans na vivre pe na boti na basi a ba mongo. Expérience oyo na vivre ngo na ba oyo bato communauté bazo lobela nga, yango na yo pesa bino. Avana pesa yo réponse Papi Gen landa enregistrement oyo bandeko ya ba combattant nyonso monde entier to sangana ki boyoka lisolo oyo olobini mwasi na mongo komo na zaki nani siko wana kati mwasi deuxième mwasi ya mongo kobeta masolo ya oyo azoli koskote beta masolo ya mwasi na mongo olobi yo moto okomisaki kitoko asali yo mbongo na yo sikole azosokola bongo azosani azosokola mobali mosu azotali ndenge azosokola que jamais yo parfait kambu yo za master na ozopesa témoignage yoka te to comprendre yo ke to comprendre ke basi ba mongo to kobala bango te fu batikalaka ba makango na biso po baza bandumba baanda biyibi mais bayebisanga ke okuta ye meme na mobali na palais oyo remarke ndenge oyo remarke ke basa bamongo baa basa kobala te baa basa plaisir mpo baa bapaka jumo remarke onde nazokopie yo
Yo, parfait, quand Kundumba, au comment on ne rabat chaque vendredi, chaque week-end. Yo, au béni, n'a pas pu s'en témoignage à mon on va saluer ma bête, si vous avez un copier. Yo, copier à batute yo. Richman pas à Mongo, Zandeng na bango. Baza ba moins sérieux, ba Mongo photo tika bango na bango ba balana. Baza sérieux te biso to zoi bango basa mabala, nzoka ba bango basa mabala, te ba basa mapaka juma. Yoki ba question na on se tourne retourner. En réalité, proverbe Didier Forme a un problème mon côté na ba Mongo. Didier Forme alingaka basi surtout basa ba Mongo pour nanga baza ba la plus belle femme dans le monde. Mais baza na bisaleli ya kinduma makasi na kati na bango ou ezali peut-être par rapport à beaucoup na bango et basali ba dégâts ebelé na kati ya communauté comme na Kinshasa pe na Poto nazui ba appel nazui ba recherche na sali ba te belé bazui ba AVC ba te belé ba bomi ba kufi kola basa ba Mongo. Alors pour ngai conseil à malamu yali sokoza na mwasi ya Mongo. En tout cas, pour la victime, il y a qui nous a été. Vous avez Facebook, vous avez un password, le mot de passe, c'est pas naïo. Contrôler le téléphone, vous avez un mot de passe à téléphone, contrôler le Facebook, contrôler le celular, banani. Ou bazana buzoba ebele bana kindumba makasi bana bondoki na kati na bango. Alors, ezosenga libala eza institution nzambe mutasalango. Nzambe asalaka libala asalaka institution alobaki mwasi azali aide semblable tanga na Genèse 3. Mwasi azali adversaire modalité. Mwasi azoya ko aider mobali. Taka ba mongo te bato ba mabete. So totali ba mongo ba en Équateur. Soki to na ba Congo ba Yombe. Soki toke na nini na Kasai ba Luba e ba Tetela. Soki toke na nini na Est à Congo to mona bango bazali bongo ba lokele. Déjà ba mongo oyo bazali soto ke na bandundu ba mbala na ba kwese. Ba na attitude moko na ba mbala, ba attitude moko na ba mongo, bazo sa kinduma na ndenge ya ko détruire. Oh mwasi azali bongo protection mobali. Mwasi no surtout oyo azana libala asala kindumba azokotsa mpoka na ndako, azokotsa malédiction na ndako, azobebisa témoignage pe héritage ya mobali, azobebisa destinée ya mobali. Yango baninge bele bakufi pona makambo oyo. Biso to bimi ni AVC ni choc tala banda bayuma bakenda tala biso ka mongo yebele bambebele et puis nazo annoncer bino na cadre ya proclamation Didier Forme na ngongo auto somba ferme na kin ferme ya un ancien mobutisme a tiamo $50,000 to pesi fia na ngongo Didier Forme a payé ferme. C'est ça. O ele o nyako salobaki. Ba copain ba kendaka ba vacances. Ba tunaka bango boni mwana wana ayakate. Ngana cheko mona boni Didier Forme ayakate. Yo chako mona yo. Mais po zonga alobi na kozonga kin jour après ndako nanga ezali. Ka moi esika ekotisaka mbongo ezanga te. Ezako lakisa sapatu te, ezako lakisa bilamba te, ezako lakisa obengisi batu combien na poto, na Kinshasa ozana combien de chantiers, na Kinshasa otongi nini. Netinga lelo, na plus de 34 ans expérience ya poto, na ferme ya muta Mobutu na sombi, esika o bataba ba meme, pe esika ba kokundanga na kokende na filmer, bon na nga ba kokundanga na ba cimetière public te. Tellement na prêtre star na nenga osarante ba okundanga na ferme nanga. Et loko idéologie to senga ngwana. Soko tuni bato bazanga Manchester bongo na mwana nanga Titi Miyake. Po nga bandaka na pakolaka ise Miyake. Parfait nanga. De mwana nanga na PCP comme ise Miyake. Titi songo vrai comme on ezaka Titi ise Miyake.
Pour à l'époque, nous avons bêta, il s'est mis les Serouti à Botama na Munich, na 1994, nous avons bêta la Serouti, 1861. Wana biso na bakin kese na papa wa. Donc, le lo so tali pe mwana nanga azo tonga azo na idéologie nanga. Mais awa te ko lobela likambo ba mongo po ebenda batumatoi batika ko zala na kati ya ba distraction, na kati ya kinumba, na kati ya makambo ezanga tina. Toza contre bango te, mais to ko sunga bango kaka po ba yebake, ba bebisi trop, ba bomisi batu trop, ba sali pe buso ba trop, ya mwana omoni to ye lelo oyo. D'abord, ouais, moninga nanga apôtre Toto Ocho comme ça, tozu mbongo, lobby anniversaire à Manassé, mbongo c'est leki, lobby donc anniversaire à moi nanga botama le 9 février 2019. Donc, lelo a kokisi 5 ans. Boy London c'est un anglais, Calamita zo matan avion. Azo ko rejoindre biso apôtre Toto Nakin auti ko rappeler nga que les anniversaire à moi na yebi on a tinda déjà ma solo et autres tiennent bien. Alors to ba ki susu awa que ma solo to za contre ba tout papi gain to za opesa kaka expérience pour to ke sa bana mai ba sa la buso baté ya kolela na ko balaka ba sa ba mongo ba za délivrer te. Moi ça mongo za délivrer a vous ala être semblable. Moi, ça m'a déjà délivré à ça le kindumba à me poka nanda. Ya monto temeli kamwana, so totali bien na ba pasteur ba mongo, na ba musicien ba mongo, na ba sia ba mongo, baza sérieuxité ba oba ibinza mete. Donc qui expérience à Didier Forme à partager par bino pour te sauver ba mongo. Na za contre ba moté. Na bana ba mongo, na mobala ba mongo, na lingara ba mongo, na qui aime bien, châtie bien papi gain. Moutio surtout aza mécontent, Alinga réagir, Benanga na 0044 73 76 28 62 56. Eza WhatsApp nanga, au besoin. Kasi Didier Forme, Didier Dibota Songo, moi na mama Songo, moi na papa Dibota, moi na Chine, Chicago, moi na Massina Pascal, na botama na Lemba, akola na Lemba. Akola na Kikwe, papi gen. Na yoki ba question na onyo sotuni otuni. En réalité, proverbe Didier Forme a un problème mon côté na ba mongo. Didier Forme alingaka basi, surtout basa ba mongo pour nanga baza ba la plus belle femme na monde. Mais baza na bisaleli ya kinduma makasi na kati na bango ou ezali peut-être par rapport à beaucoup na bango. Et basali ba dégâts et belé na kati ya communauté comme na Kinshasa pe na Poto nazu ba appel nazu ba recherche na sali ba te belé bazu ba AVC ba te belé ba bomi ba kufi kola ba sa ba mongo. Alors pour ngai conseil ya malamu ali sokoza na mwasi ya mongo en tout cas pour okuza la victime ya kindumba na été boza na Facebook moko zala na password mot de passe pas na yo contrôlera téléphone na ye zala na mot de passe à téléphone na ye contrôlera ba Facebook na ye contrôlera asolola na banani po baza na buzoba ebele bana kindumba makasi bana bondoki na kati na bango. Alors ezo senga libala eza institution nzambe mutasala ngo nzambe le asalaka libala asalaka institution alobaki mwasi azali aide semblable tanga na Genèse 3. Moi si azali adversaire mobilité. Moi si azoya ko aider mobile. Kaka ba mongo te bat ba mabete. So totali ba mongo ba en Équateur. Soki to na ba Congo ba Yombe. Soki toke na na nini na Kasai ba Luba e ba Tetela. Soki toke na nini na Est à Congo. To mona bango bazali bongo ba nani ba balokele déjà ba mongo oyo bazali soto ke na bandundu ba mbala na ba kwese ba na attitude moko na ba mbala ba attitude moko na ba mongo bazo sa kinduma na ndenge ya ko détruire. Oh mwasi azali bongo protection mobile mwasi nyo surtout oyo azana libala asala ka kindumba azokotsa mpoka na ndako azokotsa malédiction na ndako azo bebisa témoignage pe héritage ya mobile azo même sa destinée à mobile
yango baninga ebele bakufi mpona makambo oyo biso tobimi ni AVC ni choc tala banda bayuma bakenda tala biso kaka mbongo ye ebele makambo ebele epuis nazo annonce bino na cadre ya proclamation Didier Forme na ngongo oyo autosomba ferme na kini ferme ya un ancien mobutisme atiango $50,000 topesi fia na ngongo oyo Didier Forme a payé ferme. C'est ça. Oyo ele onyako salobaki. Ba copain ba kendaka ba vacances. Ba tunaka bango boni mwana wana ayaka te. Ngana tie komona nga boni Didier Forme ayaka te. Yo tia komona yo. Mais po zonga alobi na kozonga kin jour après ndako nanga ezali. Ka moi esika ekotisaka mbongo ezanga te. Eza kolakisa sapato te, eza kolakisa bilamba te, eza kolakisa obengisi bato combien na poto, na Kinshasa oza na combien de chantier, na Kinshasa otongi nini. Netinga lelo na plus de 34 ans expérience ya poto, na ferme ya muto Mobutu na sombi, esika o bataba ba meme, pe esika ba kokundanga na kokende na filmer, bon na nga ba kokundanga na ba cimetière public te. Tellement na prêtre star na nenga osarante ba okundanga na ferme nanga eloko idéologie to senga mwana soko tuni bato bazanga Manchester bongo na mwana nanga Titi Miyake po nga bandaka na pakolaka ise Miyake parfait nanga de mwana nanga na pesa pe komo ise Miyake Titi songo vrai comme on ezaka Titi ise Miyake po à l'époque na zako beta ise Miyake les Seruti abotama na Munich na 1994 na zako beta ba Seruti 1861 wana biso na bakinke se na papa wala donc lelo so tali pe mwana nanga azotonga azolanda idéologie nanga mais awa te ko lobela likambo ba mongo po ebenda bato matoi batika ko zala na kati ya ba distraction na kati ya kindumba na kati ya makambo ezanga tina toza contre bango te mais to ko sunga bango kaka po bayeba ke ba bebisi trop ba bomisi bato trop ba sali pe buzo ba trop ya mwana omoni to ye lelo oyo d'abord ouais moninga nanga apôtre Toto Ocho Komsanga tozu mbongo lobby anniversaire Manassé mbongo c'est leki lobby donc anniversaire moi nanga botama le 9 février 2019 donc lelo akokisi 5 ans boy London c'est en anglais Calamite azo mata en avion azo ko rejoindre biso apôtre Toto Nakim auti ko rappeler nga que déjà anniversaire moi na yebi on a tindaki déjà ma solo et autres de bien alors to lebaki susu awa que ma solo toza contre batuté papi gain toza opesa kaka expérience otoke sabana mai basa la buso baté ya kolela na kobalaka basa ba mongo baza délivrer te moi ça mongo baza délivrer a ozala aide semblable moi ça mongo baza délivrer te a ça loki ndumba a omemelo mpoka na ndako ya monto temeli kamwana so totali bien na ba pasteur ba mongo na ba musicien ba mongo na basia ba mongo baza sérieuté ba o ba yebi nzambe te dozaki expérience de Didier Forme à partager par bino pour te sauver ba mongo naza contre ba moté na bana ba mongo na mobala ba mongo na lingaka ba mongo na qui aime bien châtie bien papi gain Moutino surtout aza mécontent alinga réagir benganga na 0044 73 76 28 62 56 eza WhatsApp nanga okozwa wankazi Didier Forme Didier Dibota Songo mwana mama Songo mwana papa Dibota mwana Chine Chicago mwana Masina Pascal mais abotama na Lemba akola na Lemba akola na Kikwit atanga na internat atanga na Bulungu atanga na Lusanga voilà Lusanga Bulungu pressé awa nazopesa mbote na staff na nga nyonso tu ya Manchester ba mama nyonso tu ya Manchester na omona Frida Blessing mwana na nga motema na sepelaka na yo nazomona Monique Mundele mama ya Mundele petite sœur ya Kikwit mbote mingi nazomona bongo mama Kati namoni bongo mama Ladi naboni moyo nani susu azozanga mama Ladi namoni bongo Gabi Kandolo histoire Kandolo babokilo na ngai o tovanda na bango na Manchester awa namoni susu nani azoza mama Chantal Muzangi
Pasteur Moussangue Eric, Shalom Place Mozali. Toujours dans mon thème. Ba maman oya Manchester, ba maman Kati. Ba maman ni susu. Maman ni mukwembe maman ni akwe ya Clayton. Cousine nanga a Texas kabiloko azana shop ne na Kinshasa so azana posa taba so meme ba carton soso carton loso sac à loso apesa biloko nyonso na livrer na batu na Kinshasa soso loso nazwari pas maman ani na Clayton aza cousine nanga pro lebo na otonga nga alobaka te c'est ma sœur propre na Clayton na Manchester maman ni nzamba pamolo merci mimpangi na mulumwe na kiese mingi na nyonso nge sala mpangi na nge en tout cas kiese maman ni ala mwana 5 heures azo benga nga azo ganga pasteur nini vanda kimia ko répondre bata maboma te yo c'est intellectuel bon maman ni bato ba congolais ba ngaka fimbu chicote tala léopard comme éliminé pour ani et ça qui est important léopard ils a éliminé parce que tu peux remarquer que na mboka na biso toza na classe politique ba médiocre guerre wana aussi la te ba politicien na biso ezala ba baza na pouvoir ezala baza na opposition baza ba complice ya ba rwandais parce que un président de la République un gouvernement c'est celui qui prend la protection, qui protège les citoyens et leurs biens. On ne peut pas être président de la République sans pour autant protéger ta population. Tu viens parler, tu parles trop, tu n'agis pas, ça dit tu es complice. Pourquoi Kamer est-il au Bakanga été? Pourquoi Kabila Bakanga été? Pourquoi Batonio surtout à Rwandais Bazan armé? Il faut au Kanabango, sinon vous allez démissionner ou Bissotora vous au pouvoir. Nabi que Tshisekedi président Tshisekedi tulinga mingi wa pire mutu nanga olandanga soki o délivrer Congo te ndeko nanga tokokanga yo parce que vous êtes traître. L'accès biso vous êtes traître. Ba congolais ba voter yo assurer biso intégrité ya territoire, sécurité na ba bien. Longola biso ba patrie mouya ya son de PD. Longola biso ba twana nyonso to batuma be ba na kati ya gouvernement. Longola bango raser bango changer constitution. Tia constitution Mobutu atikaki Benana ba Rwandais to za simana yo. Proverbe 30 depuis Manchester, proverbe azoté à Dieu forme azoté. Merci papi. Question sous Benel loba nazoka. Tolexi émission qui toko merci ba question na yo pour na récapitulation. Basi nyon surtout na monde ba malama obala y compris ba sa ba mongo. Mais pour bala mwasi ya malamu esengeli oluka mwasi aza délivré wa eli nzambe toye ko supposer basi ba mongo po kindumba na bango na bozangi bo moto eleki balekisi ebele yango to supposer bango po bato bakeba avant bala mwasi tuna oyeba ojina ye soki aza mongo sala keba po basi ba mongo mini ba ami yibi ba kindumba ba chaka mibali maboko na poche. Alors, tout sepeli mingi, nazopesa mbote na Agwaya Samatone, je vous présente un examen de calcul. Na pesi mbote na master nanga tokolani na mwana Fabrice Massamba na Londres. Staff nanga Manchester, Nene Souza, ngam na yambaye na Manchester. Assemblée pa nanga ti lelo apesa kadim na ti lelo toza bonne relation na ye. Fatou, ex mwasi ya petit nanga Sami. Wa autotika biso oyo ba yuma ba melaki mbongo na sanjisi bango ngo pe na kati bango droit ko so sumo na mboko so ami bala tembe ebembe kufa na Manchester ba meka so ta mwana kai bokuta na ngana biso na bino na la police makati ya papa Paulin ex ya papa Paulin mama Bobila Dawa mama Marie Magabi Monique, Mamundele, moi c'est Pembe, Mireille Mika, Nabosalite, Père, Oyo, Azali Bongo, moi na biso ya Muyanzi, Azana Londres, Moninga, ya Tansia, Montagne ya Nirangongo, Tansia, Montagne ya Nirangongo. Donc, Ezaki Bongo, Didier Forme, Alatakala, depuis Manchester, ayaki boye sabino ndenge ni beaucoup ça la pote ba couple à la bien normalement pour te coupler à la bien vous à la Facebook moko moi si
mobile no fois azala na password mot de passe ya phone na yo po acheke osololaka na banani baya baninga na yo ndeko na nga soki olingi ovivre libala no elengi mwasi na yo akoza camarade ya n'importe qui te motu nyonso ya communauté oyo amasta no te andeko no te asengi friend na masta no na Facebook fo bote ayuma e na kati ya mboka to wana bato mabuma torepondaka bango te totikaka polisi adile na bango mpe likambo oyo baedenga makasi na baaudio na babiloko oyo basali polisi avandeli yango sikoyo po apesa mbano na moko na moko. Alors Didier Forme alataka depuis Manchester apesi bino nyonso tumbo te napesi nzambe merci balukaki liwa na ngai bango nde bakodinda pesi nzambe merci banda bakenda Didier Forme très suspect na uti osomba ferme 50 000 chats bavima na futi. C'est ça proclamation ya bilamba te proclamation ya kisa biso osomba nini obekisa combien de personnes proclamation eyali osala nini osova banani. Merci Papi Gen na lingi mingi. Prochain numéro na ozala sou capable ya ko répondre na ba question. Mais fois prochaine tokolobela beaucoup plus sur pourquoi bato fo babima na l'église ya ndako. Pourquoi l'église ya Congo sur 100%, 95% eza ba fake église, ba faux ba pasteur, ba faux ba prophète, bato na kindumba, bato na salité, bato na pédé, bato na satan. Na ko détruire misa na bango surtout to parler toujours de ça. Na sepela ki komona yo na muninga na ngai pasteur Terminator. Makamtu pasteur Terminator a émission eza solo pasteur Terminator na pese na merci. Aza le seul pasteur ou a benganga na téléphone a confié nga mwasi na bana. Mwasi ya pasteur Terminator na bana na ye baya na ndaku oyo na Manchester na pesa bango chambre na loja bango. Donc pasteur Terminator a na confiance na nga yango atinda mwasi ne kolongwa Paris na bana baya. Mais likamwa ko kamwa na soutenir pasteur Terminator parce que mwasi ya pasteur Terminator aza témoin bana pasteur bon bana oyo pasteur Terminator akutaki na basi parce que soko bali mwasi na bana na baba na yo baba innocent faut la sabon bolingo faut so bon na charge surtout biso basali na Nzambe. Donc pasteur Terminator makambo azolo beza solo alekaki na pasi mwasi wana tindela ngai na bana wana na ndako nanga likambo ko kamwa Papi Gen pasteur Terminator a témoigner bana pasteur Terminator bano ya basi na ye bana wa mwasi na oyo adoptaki oyo atindela inga po bango bakokai ko éduquer bango te bavanda na ndako nanga inane na déclarer bango tout et tout lokola bano na adopta awa mais bana na mukomusu basinyela nga likopa babetanga na hiver ba petit na pesi bango carte nanga ba ke usala basha bakosala basha balekisi la entre temps parce que Terminator a yebi batika na senga bango mbongo te po bana baya na senga bango eloko te kaka lere nazalaki na Brazzaville moi ça passé Terminator atindelanga 300 000 francs CFA ezosala une affaire ya 400-500 euros oyo atindela ina mais les bana bazalaki ya kolia makambo to ezalaki yanga donc bana bana babotama na poto baliaka biloko Afrique te il a fallu qu'on a pesa bango mbongo bakende on a pesa bango carte na ba petit bakenda ba somba biloko plus de 200 euros na esi bango boza na droite maman na bino na papa na bino ba futaka mbongo te po boliaka wande boliaka na frère pasteur ba petit ba biso sakani to signer yo biso sakana te so tembe kitana se pas to beta yo dona kitana se ba petit ba kima ba palanga pe na benga na ba police na benga na ba na hiver ba petit mo ba impoli ba mal éduqué na benga na ba na parler na hiver. Donc pasteur Terminator malgré na landi lo musolo bi ke Yesu aza mwana Nzambe Yesu aza Nzambe te place ono bungi nzela en tout cas leo na Paris na ukana sambela pona Yesu aza Nzambe bato tu babenga Yesu mwana Nzambe bato babenga Yesu mwana Marie bato babenga Yesu azali mwana Joseph bakota lola te ba idolâtre Yesu azala jamais mwana Nzambe Yesu aza Nzambe tangango na Jean 8:50 tangango na Jean 14 bana na 1 ti na 10 tangango na Jean 1 Jean 5:20 au monde que Yesu azanzam. Merci Ninki. Nzambe na mon ami. Merci Papi Gen.
maboko chérie. Moïse Mbala, Kennedy Mbala de Paris. Boni lisusu okangakanda kati ya bolingo aswela kobondela ozongisa bolingo oyo esilaki te. Baron Mobala Sandrine Sengal, Kimbinza. Lelo yokeyo André Nsumu. Lelo yokeyo chéri ya mama ane nani alula yo te Rosa di Rosa. Nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Mak Makalato professeur nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Gina Kiakou na Paris, Nies Mateus na Paris. Nani alula yo te Germain Mampuya. Nani alula yo te na kitoko na yo nasengaki na nzambe po tovanda sekoseko nabondelaki makasi aspe ya mama Ambro Jenny Dikengele, Elemba la Légion de Paris. nakotaki banda kwa nzambe nyonso ya mokili nabondelaki makasi aspe ya mama Noëlla Kunga de Bundes, Didier Mozinga de Francfort, Alexis Mouzeanta, Jean-Marie Soba de Londres, Franck Massaka de Zurich, Chabali Manuel Mac, Gisèle Nyengetan, Karine Yengaboule, Mwana Paris, Chifa Kamba di Malela, Ado Senga di Sengomoka, Edo Zola na Suisse, Patrick Luzolo de Genève, mokili ya nzambe makambo maleki mokili ya nzambe makambo maleki epai akendanga ya wama wana motema nzambe mokili ya nzambe Professeur Augusto de Jena, Jimé Chapa de Paris, Anthony de Mavakala, Lando Kunga de Jena, Spanion Dombassi, Géo Kisunga de Géo, Daziro Tazimambo.